bela mais ndenga solo mais ba considérer que artiste baba na kokosa na ba compte baba na obomba pe mbongo aux moins 1000 au moins 300 jour et le problème commence par toi-même oya audimat na ezali peut-être na milieu africain mais nga na yebi ki ya sala ba interview na ba TV5 oui ya ba chaîne bien monene mais pourquoi relais ça le maïté peut-être alinga yemoko Ezana, c'était pour mon là aux informations. Est-ce que c'est qui a buzz? On a l'âme sale. Non, ce qui fait la salle le Gabo, il sera impardonnable. Ok. Non, bah, pourquoi il y en a une sur moi? D'accord. Ce qui est à peine qui a solo qui a porté à présenter, c'est la mort musicale de Ferré, c'est la mort. Les gens ne croiront plus à lui. Kabal juif, les alliés coutumes juifs, où nous basons ça la mort sous forme de magie. Sous forme à magie. Oui. Il y a magie, juif, faisait beaucoup de choses qui avaient juda. À côté de moto. Voilà, à côté. Pour hier, il y a un gars qui a été ok, tu vas aller contre en haut de le départ. Ah, au ticket de mise au mot ram, tu dois lutter contre ici. C'est qu'à côté. C'est que au cocarolon, là-bas, on est au tout bas, image là. Et puis là, on a zo ok, na ok. Nous avons gars qui sont. Je reste le prophète qui a fait des preuves dans beaucoup. Mais au ticket là, André Bembanyo. Natikati. Bembanyo quand il a rassemblé. Non, non. Moi, je prophétise jusqu'aujourd'hui, je guéris, je délivre. Nazo linga sous trop de bruité parce que mélange à ma qui on en a babilo à l'okotana on a bakabalo wana. Moyen originalité bimati. Ndaba kanganga epa ya Kabila père. Atinda baya wazwanga na kota. Bache Bible na se ministre mo alobi bon pesa kombo papa tikelanga ya suka na ndima so to kanga na ebongelo ka grave za na Bible tanga na livre la Genèse au monde ba komi Joseph na créa ba mana bou spécial Sunga orphelin to soutenir orphelinat vida akata orphelinat vida bolingonde vandi ndenge okanisi baye bazotelengana nzambe apambola yo orphelinat vida nzambe atie liso na ye awa eloko nyonso oza nango yaka contacte orphelinat vida misolo na yo okabola yango na banani orphelinat vida esika bazozwa bana oyo baza baorphelin mpe baza délaissé botana nzambe shalom bisika nyonso bizwa mibino awa nazali na orphelinat vida nayaki na bapashiko mpona kotala mpenza si réellement si makambo toyokaka ya mama Emily Seth Mainga existaka. Mais quand on est venu, on a trouvé que c'est vrai. Surtout ça, livre à souvenir et information. Même après la mort, même après le retour à Christ, il y a Misana Bisso et témoigné Bisso Liboso Nazam. Bien aimé, Total ONG Vida a organisé activité $1 pour nos orphelins. Orphelinat Vida eza train ezolokota ba orphelin botie essence pour ekoma la destination. Nzambe na lola mona bina pambola bina vraiment azongisa ya ebele. Comment na oyo nyonso kosalaki lelo toyesu na lisolo mosusu kosenga na bino ke tozweli bana esika ya monene tozweli bana esika ya kitoko tozofutela yango chaque mois bana na biso fo balia bana na biso fo bakende classe bana na biso fo balata bana na biso fo baza propre nasepelaka na donner oyo bango bayoka mbongo na nzambe et puis basalaka nzambe asengi parce que c'est eloko nzambe asengi nga na yebisa ki nzambe tu m'as donné cette vision. Mais je ne vais pas travailler toute seule. Bah, bossa le cas, bah, provision était tout autour de moi. Nayango, Soki Olingi Osunga, Bengabiso. Na plus 1, 64, 75, 33, 43, 10. Topé, Bengibiso na plus 243, 97, 666, 66, 04. Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusu te nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ebisa ki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende boko bika. Ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance ba biki bino moko bo tala ba témoignage. Nga
nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na blocage porte tout ezalaki fermé mais depuis naleki na délivrance na papa Moïse makambo tout efongwami nasombi dendaki bapasi na nzoto esili changement ebele esalami na baaspect nyonso nzambe ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu, nga mama Jeannette en tout cas nabelaki tension makasi nayokota na YouTube nakotani na Ozana pasteur Moïse abondeli mpo nanga bandeko le même jour nakei pa docteur nanga atalinga tension nyonso esili bilo nyonso bandasalanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris naye kotémoigne monye na nzambe Ozana oyo asali na bomoi nanga nazali na problème ya mwana bande koloba te na bande kokende na orthophoniste donc badeklaraki mwana comme handicapé aloba te na etango baye kolakisanga papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana nanga akomi loba naye kotémoigne monye na nzambe ya bikamwa oyo asali na bomoi na ngai nazali na problème ya mokanda to areprese nazwaka barégi na baraison moko eza ta na sens te lelo nakomi mwasi esengo nazwi mokanda nazwi mpe mosala donc yango nayetémoigne monye na nzambe ya Ozana asali na bomoi nanga tokanga na nzambe oyo nalobaki deja awa ezali terminus bosabone na papa Moïse Prophète TV na YouTube nazosela bino na moto. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien, je me porte bien aussi. Bien avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater du tout. Et aujourd'hui, spécialement pour vous, je reçois le prophète Denis, l'un des étages, comme vous l'aimez, la communauté congolaise, tout balingarae, bosepela mamunae, bosepela sur le bara et d'abino et dans la communauté biso, déstressé pendant que on a pas stress et tout, on a pas problème, va dire mais c'est rabino et tout. Avant de commencer, je salue Papi le roi quartier l'unité formée la souka. Il a un héros depuis Maroc et il y a José Ndombe les chômènes et pourquoi pas il y a Jojo Mondaïmen prêtre à monastère et aussi il y a Gauthier Mascotte l'ingénieur de banque qui a tenu les syllabes maintenant pour coopérer avec bien le prophète de la nation. Bonsoir prophète. Bien habillé. Est-ce qu'on dirait bien du polo? You they are bien très sexy. Sexy. Mais trop bon. Sexy mais normal. Oui, normal. Il y a un dingue à ma belle. Communauté congolaise de l'Est se toucher, la fille comme très souvent, la facilité à empoisonner la ligne. Et nous, on est au Bayard, on est le matin, avec Chico, bon, le problème, il y a jalousie écodito, dans le monde théâtral, dans le monde des bélés. Et puis, Batolé va travailler, Bato va la banane. Tout le monde a évolué, Azuma voiture, Azuma pas mon robot. Comme il faut créer jalousie. Alors, jalousie est un phénomène qui trop dans la jeune fille. On va passer, même si on va passer, il y a des résultats qui sont tout le temps à faire, donc méfiance et côté. Il y a question à elle, la jalousie. Et là, on a vraiment côté de la politique, côté de la sport, dans la musique, dans l'église, partout. Moi, j'étais empoisonné. Dans ça, il y a une année, dans le mais vraiment il doit fléau ma vie. Et puis il faut dans la prudence, discret, on va faire, on va manger ça là. Tu vas regarder ma donc il a fléau mot qu'il faut ici là. Ouais. Mais aussi là c'est la prudence, la discrétion et la prudence, ça dit au rôle à n'importe où, tu revends à n'importe quel kit. Quand tu n'es pas sûr avec la personne, au Kogipe, qu'on peut s'emboîter, peut ça fait sa tête. Et puis,
la discussion bato bayeba makambo te plus que yozoyeba ezeli ya moninga plus que jalousie succès bakanga yango te succès yaka mais ezala prudent mbote pesa te eloko te donc dans le sens mais est-ce que wana et puis la prière prophète sokomo se méfier na bato tout c'est que bolingo eza te non mais bolingo eza déjà te dès le départ parce que jalousie écoute mais so oza nzambe eleka po ata moto atie au poison bible eke protégé yo boso se méfier na bato opesi moto mbote te mais est-ce que bato mosusu baza empoisonné par baproche na bango la prudence spirituelle, c'est ça, non? Il faut ça. Ah, ok, spirituellement. Oui, la spiritualité est important pour au Kende, Simisani, parce que au pays, ça me tombe, Nzamba éviter le donc, au contourner en haut sans qu'il y ait pas. Nzamba contourner le haut sans qu'il y ait pas. Donc. Est-ce que, prophète Denis, de ces 8 ans, il y a la vidéo? Il y a Mutakufiwana. On m'a dit quand même que Abaneko Senga avant Koufa, que va aider, oui, garçon va empoisonner. À travers un groupe évangéliste. Évangéliste, c'est Marie-Hélène, tout ça. Godé, Batounier, Marie-Hélène, papa Nani, Devos. Oui. Mais on dirait limo pena na milieu kana soupete mais au moins à part ba devos bino bona ba beda sous le bona ba tono sto tanga wana peut-être que ba tomber na vidéo mais ba mutu moko ya ko secours na ya quitté au maire omoni kin comme milieu à mendicité ba to mona ngo comme cop nous sommes ça zo bela mais ndenga solo mais ba considérer te ba artiste ba bana ko ça na ba compte baba na obomba pe mbongo ozi moi 1000 otie moi 300 jour ekoye le problème commence par toi-même bato mosusu baede yo omoni eloko wana bato balembi même babeda show bato yango mpe balembi ils voient que les gens ne sont pas organisés donc toi-même quand tu as déjà une base tu peux te débrouiller okokufa boye sans que bato baede yo kongo ekomi nko point Denis Lessi actualité eza susu na ngamba faire egola eza que il se murmure que Azaki n'a présenté et faire égale à Azaki au Bela. Est-ce que vous en avez idée? Bon, moi, je suis à un niveau substanté. J'ai cru à l'info de. Bon, Batubazo, le bango par rapport à. Ils ont concordé. Non, c'est-à-dire faire un niveau naïe, TV5 à l'obité. Ouais. La chaîne internationale, la chaîne camerounaise, la chaîne sénégalaise, la ivoirienne, personne ne parle à niveau yaï. 1, 2, abîmé peut s'embrouiller. Ok. On est dans la prison, ma paye à la rate. Et là, à cause de mon bâti, numéro de dossier. Oui, ok. Bazo c'est un dossier, bon. Et mon idée. Bon, il y a eu trop de soupçons, mais il était arrêté. Okay. Moi, je crois à l'arrestation. Est-ce qu'il fallait que tout le monde ait cette photo, ils ont confirmé ton bazar arrêté? Azate. N'est pas. Moi, téléphone, moi, nani. Azate. Bon, peut-être. Est-ce que tu as posé star et on va bomber qui photo bimaté? Star va bomber. On est là, à la star. Il y a Arkeli, tout le monde en a un papa et malamoko. So, il y a bani fou moukili, et puis, prison, on a un peu congolais, moussoupe à la carte. Ce qui est bani, c'est qu'il y a banité. Aebani, c'est que l'accepte que Audimat nae zali peut-être na milieu africain. Mais ngana yebi ki ya sala interview na ba TV5. Oui. Ya ba chaîne pe amunene mais pourquoi relais ça les maïté? Peut-être alinga yemoko basana. Ezana c'est c'était pour munela aux informations. Est-ce que c'est qui a buzz? Non, la msalo. Non, ce qui fait la salle il sera impardonnable. Ok. Non, bah, pourquoi il y en a une sangwa. D'accord. Ce qui est à peine qui a solo qui a été présenté, c'est la mort musicale de Ferré, c'est la mort, c'est fini. Les gens ne croiront plus à lui. Ma biba jaloux bino bo pakata bato ba non, wana ima nenze. Nzembo liboso eka bimi maman nzembo sa li vidéo yango wana. Na lobby maman. Maman, poto ya net Congote. OK. Poto ya des traces. Bah lobby a la liberté conditionnelle. Oui. Tout le monde a jugementé, tout le monde a jugementé, tout le monde a bracelet. Le bracelet a filmé en opéra timidien. Tout le monde est longué, il y a un bracelet. Donc, le problème est allé,
il y a la rumeur. Oui. Et Baksami Susuke, il y avait conférence de presse le 17, oui, qui a été annulée. C'est on va alimenter, d'accord, mais ce ne sera pas bien pour l'artiste. Est-ce que au monde il y a photo nae, au monde il y a actuellement? Photo moi oui batin. Photo muso romona ya actuel les ya kala. Photo muso romona ma photo il a travaillé. Te mais bon ba photo wana prison ya poto eza na ngandi timto na ndako. A royi ko kuma bongo nda bébité tout ça. Prison. Prison ça biso ba tokota ba. Batuna bino c'est ce que j'allais dire. Te yayo ndele le kaya makasi. Yayo zaki makasi ko le kaya ba. Makasi ko le kaya pour na chambre nanga. Ouais. Ba Canal Plus, ba tchenga blogo tout na téléphone na. Donc ngai na prison moko doré. Parce que oui quand on a eu na aner na VIP quand on a eu na ndolo na na chambre mumanga moko na TV na Canal Plus na téléphone na carte na cellulaire. Mais ça le même jour tenant en côté bango bati on a VIP non le même jour 2 jours après donc na tongo. Mais quand un jour on a mort on prison la té prison la rande ba torture. OK. Ba biloko ezo pekisa honnête boyo ngoko no tala mutu abi o mona ete. O bimati lelo. Prison d'aller aux soignants mutu ba katio. Allez, bima. Détenu les à l'étoqué. On comprend pas quoi humilier. Ba zo dicter on y surtout faut ça. Ba zo humilier yo, elle mo ba yo fouiller chambre na. Je ne m'en ba fouiller yo ka. Au mona ta batuté. La prison c'est ça. Batumo boye, mutumo boye, à un niveau noté mais à haute torturer. Oui. Mais qu'on avait dit que la bâtiment est beaucoup de paiement 1 heure madame ayota néona. C'est kuna baza ngaku na tongi na ndolo na tonga place basi ba couplé na mbali. Tonga pour boire oui. Parloir oui. Na tongi la bango. Ah. C'est mon na nga oui. Na côté téléphone na ndolo. Donc yo mutalibo après batonga ozaki wana to batongi yo déjà oza derrière en liberté. Non n'importe na bango téléphone a été. Ngata on a côté na tongi pour boire moi c'est wana yo mopoza wana condamné à mort. Ah OK. Vous avez droit à mana masino robota de na sala ya ngona ndeko mombo yo to tikela ba ngona ndolo wana et sili ko tonga tango yo déjà limite yo mo zaki na kati oui to tongi yo mo utiliser ki on te na tisaite na besoin na ngona so na besoin moi sina wa ozwa moi sina ndolo ya problème te oh va utiliser la bureau ya ba konzi ba opesa na espace ya pe la problème voilà bilo akini ana problème tout break a problème oh break c'est tout comme un point break voilà Hervé Bossette on la break voilà ma bé break prophète Denis Lesti na et fait le captiver na la vidéo mon est la TikTok explication pétage pétage moi c'est mon basili qui m'a arrêté à boire qu'il est maille au boire qu'il est maille mais c'est une politesse manque à respecter pétage c'est kasi moi na pétage des ali ral bol na lembi yo a break na ngas ko to vanda na yo ko coupler ensemble au balinga na ya chaque 4 6 mois au mon ngate na yo ka ba demi Dakar oh je suis fatigué oh je suis na forcé auto demi Dakar mon nom c'est tout ça moi business c'est gars on demain ama inane azeli na mai aussi ça te moitié si lui on la libre quoi qu'est-ce que tu as fait mais moi tu dois me dire aujourd'hui qu'est-ce qui se passe ta femme ou pas on se sépare ou on continue c'est à moi là tout boyokani ozongani mais ça mutakufa Saint-Clair Bamongo Aigle j'espère que réponse il y a prophète Denis Lesti c'est Pélicio ali qui est dans lembi et sangata nanga sanga makamunanga sala oyayo mais respecter pas timing nanga j'espère que c'est Pélicio merveille ilomba depuis Tunis prophète Denis Lesti tout kotono mki na mama ma Bible la pesi moto na ketu lo loye partenaire nanga yelelo kuma ikine déjà ndeka za ba ozelanga donc la question des papiers ça te mais ça et ba papiers ça et ça raté toujours on fait venir ici confinement muteribi suma bana confinement maman et luka makamu confinement même suma banga biloko ebele to vivre ndeni président na mbongo ministre na mbongo ba gouverneur et pas bala mbongo biso tozo se débrouiller biso il faut cahier ezala
Sans cahier au sein et l'autre, qu'il te peut se pour. Ouais, prophète Denis, je disais, c'est quoi le cabal juif? Cabal juif, c'est des coutumes juives où il y a sous forme de magie. Sous forme de magie? Oui. Il y a magie juive, il y a beaucoup de Kindoki. Est-ce que tu penses que... Beaucoup de Kindoki. Kindoki, c'est quoi? Il y a biso à Zana Combo. Kindoki. Kindoki kaka. Bango, c'est quoi? Cabal. Ok. C'est-à-dire, il y a des formules, il y a des croyances, il faut respecter pour permettre de se fouler, de se mbongo. D'accord, d'accord. Donc, ça dit que guerre mauvaise à la Grèce, va coloniser les Juifs et puis abunda dernier combat. Alors, dans le cas de temple sacrificateur, moi, je suis une lampe moko. Ok. Et Koufateti n'a fait un combat. Bon, et on est lumière. Anouka. Anouka, c'est la lumière qui n'est pas éteinte jusqu'à la fin du combat. Okay. Alors, à partir de là, Anouka est prophète. Anouka, on est va passer tout bas au salon Mikolo. Elle va passer rébellion. Qui dit lumière? Mais bangonde, coutume juive ne va pas besoin. D'accord. Donc lumière, ça il y a Illuminati. Tant de Illuminati, c'est illuminé. Oui. C'est que ceux qui montent c'est la nouka et qui ne peut pas dire que tout le monde c'est la cabale juif. Ça peut être. Mobutu, ça peut être la vraie parole. Okay. Est-ce que prophète Denis ici, tu conçois que chrétien comment utiliser cabale juif? Pas celle-là. Tu osons concevoir que même biso population, peuple de Dieu, comment utiliser même ce cabale juif? Utiliser un mot pour aider le roman satanique. On dit utiliser un mot. Non. Donc carrément, il y a catégorique que va utiliser un mot. C'est satanique. Science c'est de la magie. Hollandais quand même que Roger Baka lobi non ils ont l'autre bako utiliser bako sambe na bango. Cabal juif bas tout ça il a na biso ngo ils ont na côté. À côté ba moto. Wana côté. Pour hier azina ngaba to za obunda ngo. OK, to bozaki contre en gros dès le départ. To obunda ngana epona ngo. Ah, otike na miso yo moram to za lutter contre ici. C'est à côté. C'est que au koka rolong la bango zo tout ba image lo. Biloko wana zo ke na OK. Nzambe ga muta obikiso. Yo pokota rapo bimito. Ke na kota elo te. Ngai na ndima bokoko na biso ya libala. Dot, oui. Bokoko neti mitenge na miniki. Mitenge na miniki. Quand la force physique rapport sur la makasi. Ya wana mitenge na miniki. Arrêtez ni moi. Ça net ndena aboye. Na botami na ngo. C'est-à-dire que ceux qui na zana moi c'est akobo ya ngati. Moi solo, je sais que tu as utiliser biloko ebele te ka force naturelle. Donc so ki ya ta 20 ans. Ezani ba melango? C'est naturel, c'est-à-dire au botami côté lio. Miniki. Babeli la ngo invoquer babeli la raté c'est-à-dire dès que quand au botami na mboka kuna. Mboka ni. Na mboka na biso maindombe. Ah, kuna ka maindombe. Mabele on est ya mio déjà. Mitenge côté le miniki. Miniki a force, c'est-à-dire que moi na musaka to ya solo moi na banu na maindombe. Osa ne break ta musu 5 10 fois le mbati. Bon siko babenga o miniki. Mitenge siko ezaneti. Kimvanga net moi eloko mo soki moi c'est mon bal à boire ta elongi mabe ba olulo et attends ko que moi kimvanga qui si mo bo neti ba olula genre mobile score mono à qui c'est attirance voilà doit mono tanzé ou fa pono ta elonga moi ti bodo bo mino bo mituna mitenge siko miniki ne force wana donc tango yo kende pas futero wana tango futero wana azo essuie makanisi ezongeli okaboni mutu wana bien atana bali natala komi pasteur aboni ko mitenge ezala kaka il faut zongeli kaka c'est ça mitenge na miniki wana ya biloko naturel en fait Denis question de curiosité mais non baka koko est-ce que ezonga yes solo hôtel baka ndimi c'est qu'on a l'actualité banuka andimi que bako utiliser cabal juif andimi ya koti andimi te ke ya koti kokota yo mtu informer biso te yo mtu ngana yebisi yo ke andimi yango oui c'est ka koti confirmation yo pas prophète Denis ozo kisingai fona tuna yo expliquer nga kabal juif ça ki ndoki ba yuda et la coutume juif en fait Denis c'est déjà mtu mo pa azongeli abenga na téléphone ate mitenge manquer nga apo ki ipe
te tentation kaka me bazali babenga tunanga tout ça vraiment on se ressaisir oui akima okiwa baze bele on mère maman nanga ya Canada anazolela mais obi nani azo obi master ya mbongo yaka na ozela ye na sero na kitoko magi akoli azaka neti babino azali mobimba zamba sunga ngande basunga po aoyana bambongo ebele bakaro c'est matina po banga banga te bosuku mbongo yo da olinga da mbongo babanga te njili babangaka atoke a bien pimbo eke angola ils ont un aéroport voilà prophète Denis Lessi est-ce que tu peux dire que Dieu est bien Stone na ebi au travers petit frère nanga là Mobas Mani sucré à 500 mabena ya wana Stone Mukendi bien que non kaza wala menga on a yambo na été j'espère que Yannick Zone de père makasi Yannick Zone azara ka kuna katanga c'est que katanga mikolo peli moto eza na mbongo bandaka boyo sko kitende non ken quand na zé na ouais de no qui est pas gouverneur mobuwa kuna wanakala bonga na zombongo liboso kana natanga ne pas Moïse udafungola miso Moïse soki bo 100,000 ozana no mela sucré 100,000 OK neka ndaka liboso na soma katumi 100 webo isu 100 webo 50 na lakisaka mpese na karabe mais na biso moloko Moïse katumba salana eboma miso katumba akimtali alai c'est catastrophique. Lorsqu'on a gouvernement, on a un cabello le roi. Na gouvernement les awa. Bon, le cola est bavier ngobila. Ngobila ba IGF. IGF ba kabaka, IGF alingete. PGT. Bakadima na pe arena mbongo ne pe bandaka la so kutana kadima pe ose sepela amona ke lobby o sepela c'est que biso pe to situation yo lingi mbongo trop bongo le kangai mabe nga après nzambe za mbongo bo bana bo mama après moi na ta olingi nga papa na mbongo ta osali ozaka papa na ye moi si ndem to kima mais moi na ozaka papa sérieusement après mbongo nzambe mbongo bana basi batisa bana toujours après mbongo prophète nzambe mais zone de wana makasi na osenga pa molata $10,000 zone de na yeo na oloba kasi kombo mobimba kombo na ye mobimba Yannick Zonde Yannick Zonde depuis Katanga Mulundo Yannick Zonde Fondation Mulundo Yannick Kini apaza wa ou d'Afrique du Sud yépé un millionnaire par au Kablata 7,000 yo mais malora ba l'autre là mais nani l'autre bah il chef sur que dans la réseau dépendre de tout bande onaï so okia opio ata moi 100 tout le monde ouais il a mbongo né avant comme inspecteur ngobila millionnaire avant comme gouverneur ngobila asomela ba voiture asanga mama minene mais kin bopeto système mon bien tout te bazalaka mabulu mazengele zalaka bosala boboma mutu otika ngobila le meilleur gouverneur pour nous 100,000 ok population ekufa nango bato balela na bango mais ozolo 100,000 aosaba biloko moko oyo kongo ezwa te bazandu wana zelo omona mambo yoleka na zandu bateka te tala oyo neti kaka mpo bongolana otala bademonstration tolesa biloko ya ngeli na buto ozoya boye bato baokamola te 4 yo sepela plus na makambo eza éphémère ke makambo eza constructif mpo na mboka elenge sa azotonga banzela aoyela biso batrain électrique sinele nde apesa courant train électrique tozela batondima ngo bien te baosala ok tozozela omoni ngobila ngobila génie ngobila aza en côté construction ya na makila c'est fait bâtir bon et à place sous te abana gouverneur après le ministre a été père vice-premier ministre ata été père pour tonga Congo mumba après un jour penza quand des mino ba musicien bozo dia no mbongo kaka ba musicien mbongo et bela ba musicien nyoto to ba yembi wana bazwi mbongo te bazwi je papier na poche na personnel to na poche ya gouvernement nani ba mbongo akaboli oui c'est pas na mbongo banda kala omoni chef moi c'est un spécialiste na nani
bana mbongo baza bandako déjà avant koma ndenge ya wana. IGF c'est millionnaire. On parle de IGF ou de Gentilini Vida? Gentilini puis azali millionnaire. Aina bandako déjà ba Côte d'Ivoire, ba Cameroun déjà avant. Ngana yebi ndenge wana. Bato ebele bana ba gouvernement ebele bazali ba travailler. Mais lelo olobake ndeti boye na kato na loba gouverneur Moïse Katumbi ina mbongo ebele mais ko kabana ntango na pouvoir na lelo ntango na monte différent. Et un émor lelo ke posa 100 000. Il y a 3 mois boye mutre mo atindenga mo eloko. Te ye mo kwa peso 100 000 dans peso papa. Facile. 5 millionnaires. Mais bien on va couvrir na o mais. Eh nani c'est très gouverneur. Ah Moïse Katumbi bana ba manya. Bato mbongo oyo eza na kati ya nzoto na bango bakoya te kabunda mpe akoyi te kabunda na mbongo te kabunda otoluka abimi ye moko mpe akeko abebisi susu aliana bacarrière minier koka te ekufa omoi te anga ndoli avungoli anga kufa asaka 1 an na prison anga lalala libela on a problème nini na kabunda te na lela effort ouais basima nde fatite Yosko okomiso pona facture okufa yo mutu mamo live na papa nalinga bango ba kabela on nalinga bango ba su ba présenter parce que famille na ngai ba ibisi na soutenir Félix yango na ba ibisi bon ba ibisi nga na début keso ki Kabila fini Félix ba tunaye avant nenye prophète de Lille mutu na nga ba na reconnaissance liwa mais président c'est Félix soit longwepe oya to ani okumise. Ok. Ndega bakumisa Mobutu vuma. Nga Mobutu ti lelo na lela kai tant que bemene ko ya te Congo et démarrer bien terre. Ah ok, kenda bongo. Oui, kenda bongo ba respecter Lumumba. Lino ya pambe yeto et créer bato a wenge problème. Juro wenge zo beta ne lino ne ba ko. Oui. Créer un concert. Ya ngo pesa makam. Oui. C'est makam dai no ya wera na JBT. Te mais oui re ka no kuta moto ya Lumumba. Batete la. Otete le fuma sogini. Yo que no kunda lino na yena concert au déboîter que le monde il y a un concert jour là il n'a pas problème ba yemba su anzembo te ba ibika 5 parce que ba retard OK n'arrête te dans compte de mutasa et prière c'est bon prophète Denis Lessi président Fachi les ont mis président à SADC azo diriger SADC mais ba congolais ba bénéficier na non mais Azaki vice-président avant. Mais pendant qu'Azaki avant, après que ça qui ba congolais va bénéficier de la circulation avec la visa. Bon à côté bateau la politique on a pas compliqué, il faut compter sur votre force. Si que le quoi comme président et échanger. Et là c'est que mais guerre na biso to bunda on biso non mais tout ça non normalement il faut tous avoir visa to kenda Afrique du Sud. Sans visa, Namibie sans visa. Économie, bazana ba otala ba congolais pétage de l'équipe tout ça ça. Yo nem to biso pétage au congolais mo bima pétage. Congolais kesika amoyibi. Congolais soit kesika comme ndumba. Congolais soit kesika a changer ma donner à Batwana. Ankia botisi. Abotisi. Congolais mutu mystique atana kwa ya mboka mo bokuta. Okuta congolais. Et azo se débrouiller. Donc, mais écoutez, jamais qu'empêcher biso to bénéficier nango. Ba piate mutake libela kimi. Mais il est tant qu'à président, il écoute, c'est lui qui fait la loi, non? Ah ça loi hier a ça la coopération à permettre biso to kota mais mboka belé zo fele ba Seychelles au fele kende bolinga Seychelles te pa. Mboka itoko batonga ba lare ya kuna kutu problème de ba petit na biso balinga kuna sukuma. Kuna mindele ya calme. Seychelles maman nani Saint-Clair maman to kena Seychelles on fois confirmer sans visa sans visa mamboke belé sans visa mais problème ya biso ba Saint-Clair c'est bon ouais kitoko Seychelles mboka kitoko mboka bariche nana partenaire mo wana zo héritage wana na sakola na Suisse famille mo bimbe kufa na avion na ibaka ya duta père mère ba tout ba kufa na avion atiki héritier mo na même pe awa donc ana ba faire pe amakasi awa s'installer ayaka ala ba société pelé amakasi ba mining pe beli ngam na mema ya boyo idor sa mining on zate nana pasteur maman so na sangisi commerce na ko dipeta bo ba pasteur ba kota ba ko ba député si nazali na mwa biloko ko permettre na survivre na nzala te OK ba hôtel ba nini na biloko ezali nana mwa masolo
mais to débrouiller kaka eloko ya nécessaire compte eza makasi au compte ezali ba bloquer pe ezali ozo ba intérêt facilement kenaki no compte eloko ndako ebukana au compte musumu bo compte mais moi mbongo live ezala parce que moi compte bloqué dans Afrique du Sud et compte ça par exemple 10 000 par exemple 100 000 et puis on 250 000 après 2 ans après une année les autres bota aux ans moi biloko boy 10 aux autres bota ça et puis moi misala mike ça qui ça ba 10 000 na bo France au fond yango c'est malgré l'église ba ebeta alongo su ba plein wana te mais non l'église na ngai église à pro, c'est-à-dire qu'on a 10 personnes qui va donner 1000. 10 personnes sont capables de faire ça 1000. Bon. C'est-à-dire l'église est dans la foule. Ah, ok. L'église est de la qualité à battre. Ah, d'accord. On a 200 personnes, l'équipe a 1 million. Pour on a 200, on a 4, on a pris, moi, si moi, directeur de la banque, moi, na évité na na paramètre ya 100 personnes on a voté les salaires du Cambodge na péria pour na déjà ba commis na standing mo boy qui a copié 2000 so ba 10 na 20 000 so ba 100 na 100 000 use go 1 million de personnes ba 100 francs aux Anglais. Oh biso sko to za ba pro to za na église na biso to na bato yo so vandi sango spirituellement baza si total a sous full té parce que donc à l'époque ton bondo ça ba plein wana église une proté wana une proté wana onction na na ngoti lelo wana kene mika wa plein so na na kene martyr plein parce que bato boya a pétage bazo ya pétage té bazo yo kanzambe a délice prophète moi le kinga azata. Est-ce que mon a reçu le roi? Mon a reçu le roi prophète Nan. Mobile c'est mec national. Wana mwana ngaiti. Mwana muke. Akona na dimension de l'est. Ah. Tatou. Vous pouvez donner ce français pour moi. Mais quand je passe chez Tatou, il me laisse la chaise, il est assis par terre. C'est mon fils. Tété, besté. Aïe que na pro, professionnel oye baye na ibeteli. Oui, mais il y a vraiment appelé ça ma prophétie na téléphone na beni. Wa bilo na sala déjà. Bilo na bien, nga mutu na lega na TV, maman mo na lemba. Le leader prophétique na Congo c'est moi. Mutu ah Brazza, maman aux États-Unis, maman la boy. Tala komo no boy adresse boy tala boy ya bilo na bango manki na lelo te na obeta penda live ya makiona mama na beta la caméra obima batutu ba moni na beta ambassadeur akufa akufi na beti na IDPS mtuma osara belio bomoni kabunu na beti no le ah donc ya kabunu déjà mto lobaka déjà na loba déjà 2021 OK ah c'est ya maman na né moko prophétie moko na né na beti trop na beti président okoya za malade to mona na kingo mloko na bomona oh na beta ka bena oya ba boba obeta to zela neto ba viva ba tuzu ba beta yano avant 2023 tout ce qu'elle a 6 mois qui est nani candidat président mo kufa mto ko dans la chaise roulante to zela na zo zela biloko la tala ngana je reste le prophète qui a fait des preuves dans beaucoup. Mais aussi quand on dirait Bembanyo. Non, moi je prophétise jusqu'aujourd'hui, je guéris, je délivre. Nazo linga sous trop de bruité parce que mélange à qui on a na babilo à l'okota na wana ba kabalo wana. Moyen originalité bimati. Mais ba konsiba benganga na kependa bona beti loko na bandisa. Na bakanganga epa ya Kabila père atinda baya wazwanga na kota batie bible na se ministre mo alobi bon pesa kombo papa atikelanga ya suka ona ndima so to okanga na ebongelo ka grave za na bible tanga na livre la Genèse au monde ba commis Joseph na crayon abamana bou toke de retraite na e to banda 8h repas c'est ouais Joseph Kabila papa OK Laurent Désiré menga na sakola ba leta ozali anero wala na ibsa bango président zokufa bokeba bakanga yo bata 19 ans na prison baduta nana aluko peut-être en abima avie na ngavele tala nani Edi Kapé no abatu mama na prophète les abeta kanga na beta ba LC na beta Paris ba un an LC ah OK ok si go ah obi ça s'appelle album go beta pe na album oyo album ya beta te ba beta ba best seller il y a album historique
oyo ok ezoye mama esali 100 millions de vies evandi wana le moins ba TikTok te TikTok ti album na kota na studio dans l'église no mo pe boye ba tepente mona ba pe boye mon église oye mina fali mama bo ba yawe na bibele na mema ngwa na lola tokokota yanze monanga kasi te problème c'est parce que oye mina fali mais tout ça ba demanda na bi héritier ayemba on me dit souvent ayema onde te yemba te ka bimisi et puis ba komo bete mais siko différence c'est que siko yo aoyemba bongo na bimisi nzembo ya yembi yango bongo nzembo nanga na pe na yembi to bini pe ba mission motiba na kisi te so katata na kisi na dominer siko ngande na ba mission oyebi ke bana ba kisi te baza kisi ou pas kisi na dominer yo mamu na orenye likolo na orenye ko afali mais fallait appétit na ngato za na et aigle nani aigle na musique aigle na bonzambe te aigle kana te ataza aigle wapi nzamba likolo nyoso fallait appeler na problème na ngate parce que abanga ngate pa yebi ke mfumu bon oyema na faire épée non mais na faire épée ouais wadana image à titre mon pourquoi Dieu bon a fallu ça titre l'amour est pas l'amour parfait de Dieu oyo yemba amour à mort femme mais na mboka pe batut bon na témoigner na boyembela pe yoti oyembelanga j'ai mima mwana nzambe aloko donc na boyembela pe j'ai mima la fille de Dieu ouais parce que après l'église pe biso na j'ai mima la fille de Dieu qui le na lobi boye na oyemba ngona ka denile sia mama ba bena libanga pa loko je lève mes yeux vers les montagnes tout me donne les secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre denile sia mama et maman na mama et anzelu na biso ya mo donc yo oza on est ya mo mabanga et bien na otia pe ba danser abonga na ba danser ba lata skonde olata bande yo lati boye mo se côté ouais prophète so mi pene mona nyeke fo maman na otia ba plana mistete na otia penda ba mais mona mistete ko to bien bon la zapena ke religion chrétienne et na liwa likola libanga te mdaola na onde yo faut moi pilipi na moi mon Dieu tout ça est mon Dieu likola babango za na onde ngaba ba fleuve te bona innocent boyemba te na osala clip na mai na innocent na innocent na tiete mbalo ouais rebonner la rose pour les pauvres na rebo boye makabilo makelele no rebo petit na ngai to ba petit na ngai akala batania bango nyoso ba petit na ngai nani rebo petit no kala wamba ba petit na ngai na bana bango rebo comment lelo rebo leki innocent to bika mom je rebo ko petit no erni yon ya dans sa petite prophète abi kiri na ngai ba petit ayebi man na otanga tani auto kufa na salongo kasi biso babimisi na biso age ke waza leki pas innocent siko nini o rebo petit bayebanaka déjà bayi na moto avant yebana kala siko nini le ya komie bayi na moto c'est bana okala alors kindumba te moto ba petit na binga lobi na ngai kindumba te ngana lobi kindumba te na bien c'est que bana okala yo to lobi kindumba tinga bika bana kala nga bikala yo to biki ndumba ai bana basa kitoko ba periode wa tinga biki ndumba te pour tana dazer na effort danser na point kandi yo za danser boite pendina na point ni mais ba point nyoso abote banini tai banini langa jemima kokota trote tena kota mozine te tostuki wana to développer te ok wana ba couleur d'été to benga ba couleur d'été siko lelo boyemba couleur jaune te lelo to yema na ye to kosala mwana ni pa apeta ala tande tala ta robe net robe ala ta yo robe moi bimisaki na lekana na YouTube ya mukuse wana ouais c'était bien c'est sexy parfait mais yo bebisi la biso réputation ba prophète jibana mboka te yebisa no na ngola so ba ke prophète na bino yo ekele bien te na lobi mama mama awa yo la ti robe kitoko bo za mabe te mais yo ya la ta yo des scandale te alaxia ki ke nazali mwana mwasi nazali libre mobali na boyaki mais mitema bana nzambe o bino bo tutisa après bo tutisa biso de abanda kala bana basi nyonso bo tutisa biso ata bolati bien so zano kitoko tutisa kaka ya mitenge na miniki te mama
Des breaks. Toujours. Prophète Denis Lesti. Bien. On a c'est na hotel peut-être clip mon on ça na piscine. Na on va bien pour na te la tega on ça sport na chemise. Yo ça loi Koffi Olomide otiki no tolo libana. Niveau anate. On a un niveau mabe. Kasi bien sous piscine pe na dia ko. Il y a des ambassadeurs. Vous voyez des ambassadeurs. Ah, on a des souboués. On ne pas le bien libérer les couilles. Il n'y a pas au pétard. Ah, on va bien les couilles. On l'a c'est le bel amour les couilles. Donc, prophète Denis Lesti, problème ni non auto comprendre. Koffi Olomide, Fally Ipupa, Hermo est commis bien, papa moana, Hermo bébé commis chaud. Bah on va la rater, chaud gars. Succès. Est-ce qu'on y? Succès. Succès quoi? Succès na partage à succès ce qu'il y a nan. Il a fallu tout à Koffi. Bon Koffi a ça des succès. Koffi a peur à ça des succès, bah biso tout ça va succès. Bah Wenge va ça va succès. Siko est comme maintenance, on est à succès et l'autre ça ce que ça va maintenance. Pour maintenir combo. Mais succès tout ça là. Tout qui me ça va mbangu ba nini tout ça là. Oh bango va salater. Siko ba musu ba oyape. Mais biso to maintenir to fonctionner na bango. Mais bon on dit maté que bon ça la ko. On dit maté les so muto ça. On dit maté on dit maté que prophète Joël Francis a l'équipe. À ça là il logoté à cause de pouvoir boiter. Ah ok donc et comme on a né mona wenge né wenge lo ba ke fallait ba beta maturité on va fallait la grandeur de quelqu'un c'est d'abord la tête. OK. La deuxième grandeur c'est les œuvres. D'accord. Vous comprenez? A oui à peine que ça la machine. Abuka ki yango pendati. Donc il faut akola mine bima. OK. Na minute dans biso to robeta na ba wenge. Ko ba yibike wenga beta ngana beta 9 fois martyr ba beta un an ou 3. Il y a 9 fois on a bien tonda plein. Mboko archive ya martyr ça te kenet. Mère na beta bisika bango ba beta na ba poto. Ko doka delile te lokola camarade na bango nde ba ozanga lelo te. Wa mukolo ba play ye. C'est que ça lelo ye pas. Na sala ba institut de jeunes sous na sala ba braza na kangisa ba cinévo penda ke mboke katani. Lelo so prophète Joël Francis a beti pe 9 fois stade beaucoup mindanga mo. C'est à kokate on a sala sublonga na sala. Kasi yero loba professeur déjà loba. Est-ce que stade? Est-ce que stade de martyrs? Na beta tata Raphaël. Est-ce que stade de martyrs tata Raphaël? Akogate. Na beta ba stade lokola ba 24 na seki sango. Mère na sai ma minene. Kasi on a biso ki ndeti lelo. Bien soni à sala tala bien soni à sala matika mamo. On pas pour que nous bébés ça sous médaille té. Faut garder médaille. On fait Denis Lesti. Mais abandon chaque année ça qui va fille de Sarah ou nous bon ça la pété. Stade Matité. Ma fille de Sarah abandon tout. Stade Matité à sala tata Raphaël moko à sala Matité moko. Ngana oyebi suke. C'est que na côté on a yo leki na te na nombre ya ba présentation. Te na palmarès na l'équipe ebele. Ah, on leki pas vieux Coutinho. On leki pasteur Sony, on leki pasteur Mukuna. Nana niso. Mukuna sala une fois. Wakasi yo sala oui donc on leki na 8 fois. Parce que après leki suna na. Pasteur Kakenza. Yeko takenda te. Ah. Pasteur Dodo Kamba kenda. Pasteur Dodo Kamba. Te. Nani suna autant. La prière à nation mais la prière ya Boruwa. On fait qui s'est mis na kibila. Akenda we. Une fois. Une fois. Ah, c'est. Yo les bon 3 jours plein. OK. Que en dehors ya bata mokili. Ah. Représentant valablement. Donc yo qui venir représentant ya ba église Nios de Roselle. Non, ça dit nazaki net Messie. OK. Messie à Jésus. Messie o ya nani? 3 joueurs non. Ya Messie. On a 7 ballons d'or. Yosko fait les gars na point. Oui, fana za ballon d'or rebelle. Donc ce tout tangi bato azu ba ballon d'or na on non yo na mitro stade dans les ballons d'or. 9 ballons d'or. OK, le 6 décembre donc 10e ballon. Et osko beaucoup qui pour na Fally. Donc on a pas concert de Fally à moi na yo zo Fally. Na ndoko c'est comme qui ne pour na été pour Fally so aki te ngana programme ki nga avant. To ke le bona. Ni mano ka biso comme ya ko chiter. Ngata na osala stade fallait qu'il na solo na nous. Bon limara to chiter kasi ko. Et fallait autonome sana ye. Côté autonome ça autonome. Kasi après bino stu bo mulanda Karim fa do te ngana zo kende pa Fally te mais ngana lingaka nde ba misé ba osala bo. Et puis la motivation. OK. Et là là on voilà, prophète Denis Lesti, nous sommes arrivés à la fin. Un mot de la fin. Et puis
je sais pas, message ni okopé c'est le peuple de Dieu, au balandi biso na pourquoi les lots. Peuple de Dieu, bolinga mutuna bino sushi na bino delilesi. Bien habillé, les eaux fraîcheurs. Toujours. Ça dit, bah, c'est pasteur ou pasteur. Est-ce que l'église est ça dit que il faut un mot ça. Netité. Azawa finalement donc on peut perturber tout c'est ça. Bon on est ma bé chrétien moi on a pas ni chaud ni froid t'es chaud. Ah on a chaud. OK. Et logeza. Et logeza. Donc ndengeza na ba yebi ke mutuna bango. Album na bino peso ya semaine prochaine bon mona na studio on préparé na nzemba pétage. Film na bino bon ça le sukande. Ezali na 3 films. Non on a Elise, Elise non te. On moni mutu mwaza Canal Plus. OK. Na ça film mo Canal Plus, na ça Elise. Na ça peu film on en anglais. On le français, on le français bien. Ce film on bien en français, ça le souvient. Et na ça là. Ouais. Il y a anglais ba tu en anglais, ba tu en français. En fait Denis le stopper ça Baston Kendi. Ayoki Katanga wana. Non, tinga la petite frère a une autre vidéo mais on a une fondation Moulundu très fort. Il y a une zone de fondation Moulundu. Ouais, son Mukendi millionnaire congolais le plus respecté. Pat Preston en Allemagne, Azali grande star à Basagata. Jacob G numéro 12 vous voter na Vodacom mais Manika lingi toujours qu'on attend à como ya mwana. Te biso toza na poste. Aux hommes on a FBT Misalande. Papa Paul Fikipo. Toujours. Et puis maman Denise Nakero, la très dame. Au ben il faut l'embellir foufou ba mo ine. Ouais, faut maman ouais. Na place à maman na Marie. Vous mengai. OK. Beta Chou. Patron Bogos. Premier fils de maman Denise Nakero. Ah ben un jour. Ah maman, fils à maman. Docteur Diab de tête donc de yende fin. Azalaka. On va bien bon pe ça marche. Apezaga. Asudela ngai asala activité na âge de nuit chaque mois. Chaque mois. Moi il y a même pas 5 jours à vous dire que ça moi bilo pour âge de nuit na aider. Jimmy na pesi Gauthier mascotte. L'ingénieur de banque. Jean-Pierre Liaou le meilleur ministre. d'État. Guy Loano. Et puis l'homme assis, Jimmy Bosbela au King. Au Saïbola, mon abattu Belé, Nzamba Pamolo. Tous en a prophète Dominique Condé dans Dimakaye. OK. Il est plein à stade. Église de Loba. On dirait prophète Ndimara, yeah. T'es Nandima Kabundale, ça peut. Nandima Bambaleon. T'es Tenay, na maman Rachel Fouta. Nandima Beba. Maître Tchourambomba l'imbattable. Suka na jongade kete lo komi na ke lo bilama na ngai na ba pape Arthur Nzemeno mona pièce na beta na biwana wana Arthur Nzemeno oh ediembele makasi ona Nzemeno ko lo nga se pile na boya boya na leli merci Kiezola na pese mbote putalombi comme c'est longwa Henrique na yo moko pepeti na ngachimima suka na break merci beaucoup surtout ça émission wana na zo ata 50 appels maman momo na ngati poti poa ni na non bango tiko ba ngo pour ma break wana ni bango makomo na ngai mais yusko yundo lino ka penyel nde aliambonga bato na moni yo za niveau à likolo mususu yo est za présidentiel za ministre ba président république ba millionnaire ba milliardaire parce que aux refléter grandeur OK vous mon sourire noté merci oya la bato ba 10 000 wana ba 5 000 après la suka na suko vidéo après ya deni vidéo ya motakala ni na bobotika ya deni ya koti na réseau ya deni ya luki makambo ngana limi na ngai na makambo juste il y a des gens assumés, mais les gens ne savent pas assumer. Les bananes va bien. Vous savez bien. Il fallait que vous préciser d'abord pour Denis les. Il faut que tu troubles les langailles. Vous avez mis pétage. Pétage. Pétage, il va dire que belé. Il qui oh. Il qui niveau. Bango ba pétage ba beba mututo ba mo nanga na ba star lokola binobo et tout ça. Na ba héros dans l'ombre. Ba Hervé Bossé noble. Je vous dis non moi nana ndako natali ndako ni fu mutu mwa somba. Asa ne ba faire musu. Lancez-les à ta message ba acheter ba ya. Acheter ba ya bo ndako mwa
bien na masina na l'image au série image bon contacter nga to j'ai mima sur te kanda wana moins cher 140 000 ou 150 000 et ndaba kitoko bon ça na ngai. Et puis déjà bien construit et tout, construction qui tout ça. Et puis mutatonga on jeune. Jeune. Ah, maman balo a bisinga mutu. Jeune courageux. Ça m'a pas mola. Hervé Bossete. Le noble. Le grand réalisateur. Mosolo. L'argent est bon, on est bon. Et tout ça a été que Denis 50 balles et mon voilà, c'était là. En tout cas, merci. Merci beaucoup, prophète. Grand écrivain, Zama Pamola. Voilà, c'était là le prophète Denis. Pourquoi Denis avant oui, maintenant il y a Daniel Lukimara. Mon prophète des nations, de la nation. Des nations. Deux nations, bah nation nyos. Ok. Mais va tirer à été des nations. Ok. D'accord. De la nation, il y a des mots. Des nations, il y a des mots. Bah nation, c'est-à-dire nako kende na poto na ko sakola awa pour la France pour la Belgique. Na gérer bangoto. D'accord. Voilà, c'était là le prophète Denis Lessi, l'homme de pétage. Mi pétage Nicolas Baxi Nicolas pétage break. Des break. Tout est break. Voilà, c'était le prophète Denis Lessi. Si l'émission vous a plu, abonnez-vous, laissez un commentaire, commentaire courtois. Avant de clôturer, je dis un grand merci à toute l'équipe et un grand merci à Mosolo derrière la caméra, un grand merci à Hervé Bossete. Spécial Sunga orphelin. De soutenir orphelinat Vida. Akata orphelinat Vida. Bolingonde Vandi. Ndenge okanisi baye bazo telengana. Nzamba pambola yo. Orphelinat Vida. Nzamba tieli sonae awa. Eloko nyonso za nango. Yaka contacter orphelinat Vida. Misolo na yo okabola ngona banani. Orphelinat Vida. Esika bazo zo bana o baza orphelin. Botana nzambe shalom bisika nsubizwa mibino awa nazali na orphelinat Vida nayaki na bapashiko pona kotala penza si réellement si makambo toyokaka mama Emily Set Mainga existaka. Mais quand on est venu, on a trouvé que c'est vrai. Surtout ça la bolam livre souvenir et fongama. Même après la mort, même après le retour à Christ, il y a misana biso et témoigné biso liboso na nzambe. Bien aimé, total ONG Vida a organisé activité $1 pour nos orphelins. Orphelinat Vida eza train ezolokota ba orphelin botie essence pour ekoma la destination. Nzambe na lola mona bina pambola bina vraiment azongisa ya ebele. Comment na ko nyonso bosalaki. Lelo to isuna lisolo mosusu kosenga na bino ke tozweli bana esika ya monene. Tozweli bana esika ya kitoko. Tozo futela yango chaque mois bana na biso fo balia. Bana na biso fo bakende classe, bana na biso fo balata, bana na biso fo baza propre. Na sepelaka na donner oyo, bango bayoka mbongo na Nzambe et puis basalaka Nzambe sengi parce que c'est le Nzambe senga na biso ki Nzambe. Tu m'as donné cette vision. Mais je ne vais pas travailler toute seule. Bah bosa loka ba provision était tout autour de moi. Nayango soki olingi osunga benga biso na +1 64 75 33 43 10. Topé, bengi biso na +243 97 666 66 04. Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusuté, nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ibisaki ba oyo, ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate, boya et pas na Seigneur Jésus qui sende bokobika, ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance, ba biki, bino moko bo tala ba témoignage. Na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi denda ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na belaki tension makasi na yokota na YouTube na kota na
ozana pasteur Moïse abondeli mpo na nga bandeko le même jour nakei pa docteur na nga atalinga tension nyonso esili bilo nyonso bandasala nga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris naye kotémoigne monye na nzambe ozana oyo asali na bomoi na nga nazali na problème ya mwana bande koloba te na bande kokende na orthophoniste donc badeklaraki mwana comme handicapé aloba te na etango baye kolakisanga papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana nanga komoloba naye kotémoigne monye na nzambe ya bikamwa oyo asali na bomoi na ngai nazali na problème ya mokanda to reprise nazwaka barégie na baraison moko eza ta na sens te lelo nakomi mwasi esengo nazwi mokanda nazwi mpe mosala donc yango nayetémoigne monye na nzambe ya ozana oyo asali na bomoi na nga tokanga na nzambe oyo nalobaki deja awa ezali terminus bosabone na papa Moïse Prophète TV na YouTube nazosela bino na moto